ça na émission yo zaka makako donc soko komi mutu olongwe na jardin olongwe na jungle obimi na mokilo komi mutu nde obandi ofinganga mais tellement kozaka nyama okofinganga te okozongisela makwakala nzambe nde ayebi ndenge akozongisela makwakala Victoria nanga aza mwana nzambe aza mwana molimo oyo bitumba nyonso ozotelemisa contre mwana ngai tofinga nanga finga nga moko te oko finga nga te ofinga mwana nga ndedi mwana kitego zelo pose no question na ya mwana mwasi oyo asa na France essaie de pas na mangana to na problème te soko ozalaka mwasi anima kwakala bozala ba lesbienne na vie na ngati na kombo musu ezati mwana baboti bapesi kombo Victoire aze longa makwakala en tout cas Victoria aze longa makasi makwakala yo ofinga mama nanga ofinga bandeko nanga pe na minute oyo so bakoti na chaîne na yebo omona kasali direct afinga mwana géri essaie de pas ma femme celle nyama moi je somba peigné électrique alala na ona ndako mama ero malili pesa makasi ba neige yeko na France mama mais là ba liki na tango ko lango branché peigné électrique non na prise o mikoti cité mama ero ngo se satisfaire pardon ko essaie de pas la manini na vie nanga mama tala moi si o asomba peigné électrique nini nini nangai femme celle nana ngako linga na France oya poto ba la yo oyeba na mokimba tina ba coiffeur na ba pede ba simba mabele po ba coiffeur suki moni ba ba lemba ba tiko ba kompa ko za milimo mabe ngo komo kata suli lokwanga papa Victoria akufa na sida te engape na sida te sida nde yonde ozana sida fulangenge pesa o sida na mobali wana la firenze wana okenda kotenga bataba o alala ka wana ba parking ya mituka likola ba Nicolas Nasni matono ataba ne muta pesa au sida en tout cas te toi état sanitaire moroté qu'on se dise la vérité bila ta famille yo kola makamna ngate essaie de pas na mebani de quel droit nanga permettre le bamakamnanga essaie de pas na pesio courage yo le bamakamnanga e bandi ndeni ezala mbala suka nyama mwasi alikolo mulai likolo 3 mètres wana mwasi nini wana mbetu ya longueur nini yo olala rapena na poto yo mbetu tema ko soma mbetu normal makoletika la libanda mbetu la na nzote la likolo mbetu esengana to ande makoto ona poto mena leki bale le faux chéri nyama alors moi mobali ona poto nzoto posolo kwa ekai nyama ezala mbala no ya suka pe liboso eza bitumba banzoko yo mboloko na plasma mwana mama bona papa bango koka a koleka te ngana koleka te ngana kolekisa o te po ngana senga o ba $50 no te ngana le la kaonza la te pe ngana tikala saki camarade na yo te makwakala pe na kotika la kakosala ki camarade na yo te ti mokomukili e kokufa mwana géri ko finga gradi abotama na 15 grammes muzemi ya 6 mois abotama prématuré asali 3 mois na couveuse misu wana soki etengami eza minda ya couveuse baninga baokanga misu baobanga minda ya couveuse ye azofungola nde eloko kolanda minda ala kolanda minda nde misu ne esali ndenge yo finga po bakokala loba français makasi abi akoze so moni nango mama natanga makasi koleka mpisi na pédagogue diplôme d'état na ya nini pona fayi kutu na binisa ba biloko msusu pona lakisa mon diplôme d'état na yango nazwa diplôme d'état na pédagogie générale nazaka fier Bon les obeta biso to s'abonner na Congo Winner TV Congo ya balongi TV na yo TV na nga TV na biso s'abonner esika we bandolanda le diber yango yo miraculous vous s'abonner massivement na Congo Winner TV eza chaîne ya balongi un peu de tout quoi. Abonnez-vous très massivement à Congo Winner Télévision, chaîne Nabino, chaîne Makambo Balobi. Awa Esika Sombobere Abima, la 14RT. Expérience Nabino Yango. Oyebi Kamayo Leka, Oyebi Moro Abunja. Awa na Congo Winner Télévision, au Congo, historien. Avec le Masoro en 1960. Alors qu'il s'est un dernier ni batonga Gazanda Monene. Keba en 1970. Okoyeba, histoire ya Mboka. Abonnez-vous très massivement, vous ne serez jamais déçus. Un peu de rire. Aïe aïe aïe. Ah non non. Kolosuga pesi ya dega kon kolonde.
Aye bo pesa nkolo apesi biso nini nkolo apesi biso chaîne ya kitoko na kombo ya Congo Winner TV Congo Winner TV to s'abonner massivement bafani ya Faché Kalombo ya H FK bo s'abonner massivement pour awa logo ya bien ba émission ya bien moi particularité mo ezali ko mona raté partout awa ko mona na ko cité obino boyebi na nga moto me mo ko ça wana ça rappelle donc bo s'abonner massivement et vous ne serez jamais déçus. Donc là, je vous assure. Congo Winner TV. Na Congo Winner TV. Olingo talani, olingo talabagad, olingo talabatiyat, olingo talabemission, na kutia brasse mususkel, talango na Congo Winner TV. Na Congo Winner TV. Nous sommes pour ça. Utala, binga massivement, le s'abonner, le s'abonner le s'abonner massivement na Congo Winner TV. Ngaki ku s'abonner, yebisa pied à s'abonner. Pas tout ça kawan. Tout le mois. Soko dingo talanga na Congo Winner. Bonjour, bonsoir, fidèles amis téléspectateurs. Selon l'heure, vous allez recevoir mon émission La réalité de l'artiste avec votre humble servante Berika Kalonga, autrement dit Mercure, la bébé de sa patronne. Donc voilà, je dis déjà bonjour à ma patronne, maman Sarah Kabunji. Balubi, moi, soit les Kingolo, na Mouindou, moi, Sinzambe, Otali, moi, Sokumi Sinzambe. Ma patronne, maman Sarah Kabunji, la Cléopâtre. Je te dis déjà bonjour. Et puis, je dis bonjour à toute la famille. Je dis bonjour, na babone, na biso nyosu ya Congo Winner Télévision. Oh, pesi biso confiance. Donc, depuis l'année passée, tina vraiment na oba bakisami vraiment je vous dis merci. Continuez seulement de vous abonner massivement sur notre chaîne Congo Winner. Vous serez jamais dessus parce donc news ezali nulle part ailleurs ezaka na Congo Winner Télévision. Et puis derrière les caméras j'ai dit déjà merci à notre coordonnateur Zuma Tumba ozopesa biso image ya kitoko. Donc voilà, toujours apte au travail. Mission elle ezali pièce contre pièce. Donc ezaya koyinda, je vous dis, je vous assure, nos abonnés Congo Winner lelo ezaya koyinda pièce contre pièce. Pourquoi pièce contre pièce? Naibi ke no batubele ba retourna radio question na mebukoye bango lelo parce que ezali ya koyinda. Vraiment on se demande des questions, plusieurs questions. Basi ya poto baluka kanini na basi ya Kishasa et Nzambe na nga batumoli plasma lelo plasma tanga benga kalisusu Berika Kalonga c'est que maramoza ya koyinda na rotike la plasma micro boye balikamuni ni plasma e na ngope ezali nini yango na basi ya poto o ezali internet ezali ya koyinda plasma est déjà là. Plasma est déjà là sur mon plateau. Na PC micro boyeba nini ezali awa elo nini ezo bengama pièce contre pièce vraiment. Et puis je dis d'abord un grand merci na salon Selino babi salon Selino là où ma patronne a kena ko se faire coiffer avec sa famille. Soni ba coiffer kitoko keneka na salon Selino na Londres ba ko coiffer vraiment kitoko. Donc voilà, émission les leza ko yinda. Donc plasma za déjà awa na ebité plasma so bengi biso bengi na technique mobile Congo Winner Télévision ba ko ya na mabele c'est que mabele za ko yinda. Bonjour Plasma. Bonjour, bonsoir, ça dépend à heure bon la émission Oyo Zabonga Plasma na bino Oyo Bolingaka, les chouchous de tous les bateaux poto Oyo Basoulaka Kitoko. Vraiment on a les labino fort abonné tout ya Congo Winner na manqué bino trop baton et belé. Car ba maramunde ezara ngalinga maso ina Congo Winner c'est qu'il faut na ya pena donc na nini ba argument moya kitoko to news moya makasi. J'espère bien que bino tout boza connecté boza branché na oyo ezoleka na minute na internet. J'espère bien que boyo ki nyonso oyo ezoleka. Alors ngana ko vanda kimia te na osenga na liboso na sengi pardon makasi pas grand frère na Jerry Kobetox oyo azaya na bisu ya liboso parce que ba nanga ke na répondre tes mains pour na respect ya public nanga. On a respect ya ba fan nanga o balinganga mingi na ba propos oyo moi si oya maka kwa na Canada à tenir il faut qu'à na répondre pour na éclaircir ba point mususu. Et alors na kokyo tika ebongo te parce que mutu o azo finga ba boti na yo loko les éducations to kuta na internet faut to finga na bino nyonso boyebi affaire ani makwakala azalaka na mutu te oyo aza bien pona ye même ti azolia na mutu azomena na mutu suka nango esuka aka mabe. Et alors ngana pa na nga pena ekoleka te na baki eleka te faut na répondre makwakala parce que bana baza sacré poko bote pesa meli mutu no seza ngolu tant zamba pesi yo bana
il faut osepela parce que ça na mingi ba otem sozo tala nga limbisanga na leze yote limbisanga ko bote zangolu mutu muso azotala nga na minitio parce que lozwa nani Mercure atikala kozwa occasion ya okeni maternité te abota te et alors ce qui nzamba pesi yo mwana mutu ofinga mwana na wana oyoka ndeni yango moni nga vraiment na jui kanda makasi ba question eza yo ba réponse eza yanga pe en plus ba propos nyonso na obtenir awa s'engage que moi makwakala soko okangisa soko obomisa elombe seseye acteur actrice à film oui place mambela na maya pio elo nini na poser makasi parce que na fiki no isa ko ina bi elo ko nini yango pena yo na ya mwasi boelaka izalaka nini po soki to total pas tozongi pepai ya mwasi pe azazobate o ba monka bana kotomboka a bana mama ko selo ba émission ezalaka elo nini yango obino boela obino mi balé bozana ngo o ba biso ba tutoyo ba raté et puis en plus na ebité entourage na yo ne ba donc côté kayo et pas ya moi si ndezwa ba audacité ozo sala wana contre yo ou ezali nini. Merci beaucoup Mercure el boso no lingala no Zuma Tumba les cordons zoomena no awa ba mona ponga lingi pièce contre pièce awa eza VIH yango yo ba komi nini négatif donc c'est la négation. Exacté. Il y a le bosso 0. Lokuta. Naza atteinte ya VIH ne ya so bakinga na bota mwana nga naza sida yango yo. O eza carte ya kilo mwana nga. Ton naza azemi. Na sala examen ya VIH contrôle union so examen yango yo parce que o eza ba bateke na lokoti yango te. Yango. Yango moti batie signe ya zemi boye eza consultation prénatale yango ba combien okutu eketi na fondé tika na français consulta prénatale yango yo eza ya mutu te na yibi yango pa mutu te c'est mon nom ngaye yo oyo Junior Masamba papa Bota Victoria paix à son nom malgré il ne plus à fois depuis 2017 oh Clarisse Moulanga donc c'est moi maman na Victoria de ouais eza carte ya kilo ya Victoria eza carte ya kilo ya Victoria yango yo le 26 novembre 2013 nde année Victoria abotama yango Victoria Maria Bwana et nakokamwa bolole ya mwasi oyo abota mwana za elonge kiemba lokwa ligorodo ya mukolo asa liboso na mulongo wala chef ba magorodo nyonso grand si makwakala ozaki zengi ngai nazana eloko mona wela na makwakala ti mais nazala kana makambu ya kufinga makwakala nazala makambu ya kufinga makwakala pourquoi parce que makwakala afinga papa na ngai Mbaya Oscar Chimon Kinda paix à son âme mon papa chéri papa na nga atangisanga classe belé o papa makwakala kutaskala koyeba tata nete na vie papa na nga o asala eloko asala belé na vie na nga pona za eloko na za lelo Mercure je ne la permettra jamais makwakala afinga ba parents na nga maman na ngai kapinga ololo Madeleine na mwasi kitoko o akotikala okokana jamais na mama ya makwakala oyo bino batu bofungula bambanga na bino basi ya poto ya bizengi o bolanda ndemo na makaku makwakala na makaku bino mibale nde bolanda na makaku boyeba pourquoi nga na fingi makaku boyeba pourquoi na fingi makaku makaku nga na kotika kofinga ete pourquoi parce que makaku afingi mwana ngai nga na o permettre ani makwakala finga mwana ngate po makwakala aza atikala komema zemi te po abota mwana ti makwakala atikala kozwa chance ya kozwa zemi po abota ti mama na makwakala amona rate nga na ogani makwakala makambo ebele mama makwakala amona te ye bakangi ye mwa photo na ye na mikuwa na ye ndenge bimi zela zwa penda oya bakangi ye mwa photo na ye na mikuwa na ye penda ndenge bimi ye na baze na ye orange ya wenza ya mu première mesa na kato epola yo mto sana mbongo yo mto bonga na mukili ofingaka bato makwakala fingi mwana ngai botala mwana makwakala soit disant mwana na yo azokumisa bi mwana na leki Victoria na kitoko eloko aboye ata kutu ngai mpaka ya kala na kokana ransite boye
eloko aboya finga mwana nganga na tika na vanda kimia pona obanga makokala zana na mboko makokala mwasi moko boye azanga mukana na poto fwa kumputu akufa na poto bembele ya bakotumba po mundela yebi ete afika la tsepe photo Victoria non so la te photo Victoria ba sepela te rancé mamo bimba kenda de maternité c'est normal YouTube il ça pour ça YouTube akanga mino chaîne Évitez bilonga bana za défendu bakanga balinga ate na kola c'est le Victoria ate parce que respect non ya ba maman na ba papa na o ba na poto ba osilika makasi même pour na kombo na ndete otanga ombe balimbisanga parce que moi to remplacer na kombo musu ezati moi na ba ba boti ba pesi kombo Victoire aze longa makwakala en tout cas Victoria aze longa makasi makwakala yo ofinga mama nanga ofinga bandeko nanga pe na minute yoyo so bokoti na chaîne na yebo mona kasali direct afinga mwana Géry oyo zo finga gradi abotama na 15 grammes muzemi ya 6 mois abotama prématuré asali 3 mois na couveuse misu wana soki etengami eza minda ya couveuse baninga baokanga misu baobanga minda ya couveuse ye azofungola nde eloko kolanda minda ana kolanda minda nde misu nesali ndenge yo finga gradi te gradi aza mwana botami na ngolu ya nzambe o asali nzambe asali ke gradi a survivre au moins de grâce de c'est la grâce de Dieu donc tokumisa nzambe munene dotala mbongo o to bebisa pona kobotama ya mwana na te mo to bebisa na couvesse na hôpital na banini ba mili kititi po azwa amona na mutu nda moni totala ngoti totala ande munene ya nzambe loko o nzambe asala pona gradi e makwakala yo moteke ozokoka bandaki ozokoka te yo lobi mwana nga za 10 ans yango na laxi bato so bamoni carte ya kilo ya Victoria yango la oui muta pendant information en tout cas pêche information qui te au makasi après cette information que oui c'est vrai Victoria botama Angola papa Victoria abela maladie musute papa Victoria abela poison batela ke poison et bébé barin ayaki na Kishasa awa akoti pe hôpital na mama yemo awa famille eba so en tout cas basala ki oba kwa sala mais esimba ete maladie e komona imone lokwa vendredi samedi ayo kufa pour ton information papa Victoria akufa na sida te e ngape na sida te sida nde yonde ozana sida fulange ngapesa o sida na mobali wana la firenze wana okenda kotenga bataba o alala ka wana ba parking amituka likola ba Nicolas Nasni matono ataba ne mutu apesa sida en tout cas te toi état sanitaire moroté qu'on se dise la vérité bila ta français ba bongo pour ma kokala lo ba français ba quartier abi so encore je so moni na maman na tanga makasi ko le plus na pédagogue diplôme d'état na ya nini pona fayi kuti na binisa ba biloko msusu pona l'accès mon diplôme d'état na yango na zo diplôme d'état na pédagogie générale na zaka fier makasi en tout cas ba monsieur ya fona lukila no ba diplôme msusu po bo mona ngo pona l'accès makwaka la penda ke ngana to ande mo to pe to tika en tout cas zoomé pena kombo ba mona mula ngamba ya Clarisse ba mona penza na zo diplôme na 2004 2005 un diplôme ya pasi bat ba so diplôme te so biso bana mayele na tana ba neye ezotoka biso sko to so diplôme automatique campiste ok to ko fana om 150 makwakala eza faute neti eza faute ba fille ba complexé bana Kishasa a fille mo boye akomi kola tata mo ilamba bien lobi a tant biso ba place ma to saka na bilamba to kabela bilamba ye alata polo apa mana cycliste atambola ona nzela poza na bilamba ta sana eloko tata ba sandalo bateka ba 3500 et on a consommé moi maliki na mo bazana 12 ans 11 ans na sombele sandalo on a ponga na olata on te pe sopanga ce qu'on fait en tellement que amona que to tika lo kokala te banda le oti lobby jalousie na za bendo talanga yebi atindela mbala nga photo mabele polele ayebi et sopaye batindele $25 a pamba oh photo mabele polele oh linganga liboso oh boy bino bat bona poto bo comprendre makambo eleka te ngasko na ngina faire comprendre bino pona ba o bazan posa ko comprendre ndela ngina faire comprendre bino makwakala azande na kindoki mwana mwaso yebisa ke makambo na Kishasa a pe ya chroniqueuse pe azana misala mabe peso to la zape bien de azabongo abela ka liboma kindoki leka ka esko ebelisa ke li état spirituel a bien te maman olu mama kamna ngandeni yo lesbienne nga mwasi ya normal na linga ba jo yo sko linga ba ninga basi o ero zo fi ba nyara mninga mwasi bolongo ba bana o fi ba nyara mninga mwasi kombele ba bolo yo fi ba mais c'est normal on a malédiction yo ko longa na vite comme ko longa te po jamais longa pour ça la malédiction pour ça continuer. Heureusement que
que obota no pe moi cité. Heureusement que obota moi cité. En tout cas, kofinga ma o Victor nanga finga mi Mercure. Nzambe kanda yebine akozongisela makwakala. Nzambe nde ayebi ndenge akozongisela makwakala. Makwakala Victor yananga aza mwana Nzambe, aza mwana molimo. Oyo bitumba nyonso zo telemisa contre mwana ngai. To finga nanga finga nga moko te. Oko finga nga te ofinga mwana nga lady. Mwana kitego. Plasma mwana mama bona papa bango koka a okoleka te. Ngana koleka te oleka te ngana olekisa otepo ngana senga oba $50 no te. Ngana lela kaonza la te pe ngana tikala saki camarade na yo te makwakala. Pe na kotika la kakosala ki camarade na yo te timo komukili ekokufa. Ba famille nga ba ande mo na yo te. Mwana na nga za ande mo na yo te. Yo ka ande oza boye yo ya mingi kuluba ezati. Yo ozaka makako. Oui, donc yo ye ngai avant oloba nanga foko okoma mutu tellement koza kiki na boso no soma bitabi na ila makoka na émission yo zaka makako donc soko komi mutu olongwe na jardin olongwe na jungle obimi na mukilo komi mutu nde obandi ofinganga mais tellement koza ka nyama okofinganga te. C'est là où poser nos questions. Il y a moi, moi, si Oyo, à ça na France. Et c'est de pas na mangana, tout ça na problème, tiens. Ce qu'on a là, moi, c'est anima wakala bozala ba lesbienne, na vie nangati. Et c'est de pas na ma femme celle ni à moi, moi, je suis pas peigné électrique à la na maman, un romali li pesa ma casse, j'ai quoi en France, maman. Mais là, ba liquer longtemps au langue branché, peigné électrique, non, na prise. Au micro, si t'es maman, un c'est satisfaire. Pardon, quoi. Et c'est de pas la manine na vie nanga maman. Tala moi, si oh, a pas peigné électrique, ni nangaï. Nini nangai femme celle nana ngako linga na France oya poto ba la oye bana mokimba tina ba coiffeur na ba pede ba simba mabele po ba coiffeur suki moni bana ba lemba ba tiko ba kompa ko za minimo mabe ngo komo kata suki lo kwanga yo kolo ba makamuna ngate essayer de pas na mebani de quel droit nanga permettre le ba makamuna essayer de pas na na pesio courage yo lo ba makamuna e bandi ndeni ezala mbala suka nyama mwasi alikolo mulai likolo 3 mètres wana mwasi nini wana mbetu ya longueur nini yo olala rapena na poto yo mbetu tema ko soma mbetu normal makoletika la libanda mbetu la na nzote la likolo mbetu esengana to ande makoto ona poto mena leki bale le faux chéri nyama alors moi mobali ona poto nzoto posolo kwa ekai nyama ezala mbala no ya suka pe liboso eza bitumba banzoko yo mboloko daba bitumba banzoko yo za mboloko foza musika taba nzoko ba obunda yo musika po ba ko nyata o ese oluka succès na kombolanga ese de pas mo oluka succès na kombolanga na le ki soto le kate moni ngai avant lobananga la kisanga mobali na yo ese de pas na la kisanga mobali no obo balana na ye la kisanga batata bana na o bota changer couleur wana nyama ezala mbala suko yo ki ese de panama yo no raboza fourmi na kata zamba ato gangi na zamba muto yo kote monde oganga na internet mo lote ngana bato yo finga te batika kayo na ebiso to kende pièce par pièce contre pièce ese de panama na pesio de voir l'accent acte de mariage bo balana na mobile no pe la kisa photo ya mobile no femme seule ta moi so ala na botaou nyama ala na mampuya asomba espeni électrique yo za masuma bela mko yeso ya bino ba essayer de pas na mandebo umi sabat na mulongo ti bino ba umi sabat na mulongo pa na biloko bo sala moi c'est asomba espeni électrique ami kota kayemo ko na sa makolo peni chu est-ce que ça normal pour mi bala ko lingo tel niveau na France motuli pa France nde mo kilumba suka ya poto so ke poto komi na France te se ko komi poto ti se ko komi poto te donc yo na France mobala olingo ese de pas na mamona nité o mi sombeli peni électrique yo lo ba makambulanga lesbienne nyama eza mbala suko yoki
imbécile. Na zelo ça l'émission finga ngana sepelisa. Oui, donc voilà, nos abonnés, vous comprenez que notre on a qui bino déjà bien avant que non. Pièce contre pièce, donc pièce contre pièce, et ça ya koyinda dans on place ma tombo kagaboye pour nous ça bino que non maramoisa vraiment ya koyinda bino bozo mona ndenge ezolobama awa, donc vraiment ça fait vraiment mal. Tozo c'est quand même et ça la passi toza bandeko, nous sommes famille, mais pourquoi ba contradiction ya boye, pourquoi ba komatina ba niveau oyo, en tout cas place ma olimbisa biso na pour la question oh il faut oyebisa biso na nos vérités, qu'est-ce qui se passe na makambo nyonso po e banda le loté na yaya mwasi e banda makambo e banda le loté, mais alors il faut ko banda nous source côté na nous source les autres po maye ninga na pamba te tant boni muto tomoki boy maye ninga na pamba te place mais faut on a autant o banda donc na habité entourage et là on dit les autres les kawana donc vendre les autres les kawana o ekozo tina keno ba yaya mwasi ba bisa vérité po yo po tomboka bo bisa ba vérité oyo, en tout cas le photo yeba pièce contre pièce o ekosuka ndenge nini basi ya poto contre basi ya Kinshasa ezalaka nanu nini ezana nini yango mama ezalaka po bango mibali na poto si batimbela ke basi ya poto soko bali yo tie na ndaku okoti na adresse ndaku après Nicolo Leki akomo lukelo ba problème wana zu de mobali ya comédien to zu de mobali chroniqueur na Kinshasa après si manangonde akomo lukela mobali ba problème ti abenganisa mobali na ndaku po aya kobala mobali na Kinshasa pe en plus a gagné ndaku pour utiliser yo a commission objet sexuel na po o botie bana pour avoir raison mundela tikele ndaku lokola pour te samboka basi ngako problème na ngana bango ezawana ti problème na ngana basi ya poto ndeti ngana basi ya poto na za relation na basi ya poto ya bien na za relation na basi ba région na kitoko lokola ba Isabelle grand prêtre mère Motema Didier moi ça libala maman bana 5 mais so tali onzimate angala ka lo roi yobo elengi yo ka ya dega moi ça libala ngana kopera na bambe yambe lokola ba nima ko kala te lokola ba essayer de pas na maté moi so ya misombela peigne électrique te. Pour ton information makambu tout anima ko kala lo ba eza lokuta makambu nyonso makwakala lo ba ya solo ezati Victor a 10 ans, le Kouta, Victor a 10 ans. Bon, Monique a en 2013. Oh, que Ngaï, ceux qui Nazanini, Nazanini, Nazana Sida, bon, Monique a bien abota Victor la terre, mais qui Sida, Nangola, Babilo, moi bon. Dans la Kissibino, a bien sur le Moni, et ça le Kouta. Donné on a banda zonga poto bino so na poto kuna bosana ba rendez-vous bosana date na ba rendez-vous ko na ba rendez-vous na bosala ba examen général na bino na poto batika lokanga donné na sidate ye moko même kuta olo bango batika lokanga na sidate et siko sida o ngai Clarisse nozanango yimoni yo essaie de Panama makwakala makuanza mipende loka maboko na mwasa zanga mpenda zanga bassin na yeba tena qualifio nini obika tio finga bazana ozana courage ola bimbe bonanga za diamba ani makokala yo mutu diamba mutu whisky o mwande longino mi sise bimione longino kwa kabina courant makala yo ko banga nga eza ndenge na ngambe bonanga za la couleur wana Ezak bebo diambati po oluki place ko finga nga ozoluka oyo lobi olipeka ne mwindu na lakisa batunyo so bana lipeka nga lipeka mwindu mayamwa na lipeka ezati donc makambu nyoso ya nango ezala lokuta na lokuta et alors maman oka musanga so ndeti direct ko to sala siko ozolela nini ozolela nini pe baera yo oyo basutena kaona buzoba bazoba pe ko kolela te to suki sa plasma suki sanga nani suki sanga te tobo manande na maloba okoka te poani na yeba ke okoka te yani je suis désolé yaya na yeba ko okoka te yaya po yo tango yaka oyobo omeka nzoto mesimba te tango meka nzoto esimbi te nde pesa ko trouble ngana yebi yo bien muto lakisa ngayo azate to bandino lelo to bandino banda 2018 banda to banda ngana yo 2018 lelo to na 2021 to bandino kala
eloko makasi owana ona tindelako na WhatsApp na sepeli makasi bomoni ate ba voice na ngai oyo na tindelake na WhatsApp na lobaki yango na nko po yo finga mama na ngai ofinga mama na ngambe yambe ofinga mama na ngamwa sa ndumba ofinga mama na mambebele bongana finga mama na otepwani aussi longtemps mama na yo aza aveugle yo fingi mama na nganga pe na ofinga mama na yo fingi mama na nganga pe na ofinga mama na yo po oza leloko osala te nasi boyo kandenge makoka la ofinga nga elongo na bayeya ye siko nga na otika pwani makoka la finga mwana ngai makoka la finga mwana nga na koyoka nani nga Clarisse na koyoka nani na niveau oyo makoka la fingeli Victoria na ngai j'ai la vidéo me zappe c'est là afingi mwana nga lobike mwana nga aza jira ebimi bwendeni jira yango ya jira ote jira bake ko banga yo ngana ke ko banga yo za nani yo mama na obanga o toze loko te banda le ti lobi ngana ko banga o toze loko te na ko banga ka yo jamais peso ki liwa na za liwa moko na za mawe belete penga kutune na za besi na kufa na ngakala na zela ka mutu akosomela na seke asomela na mabele akokunda ngai soki yo mona ni oza botala bazume ndenga te photo ya Victoria bomoni yango siko muta ofinga mwana nga boye bino ero boye opesa nga kotoli bolo banga niko oboto opesa conseil tika bolo bake na kosi alo bake mwana nga za disa mama nga yanga kasana disa ya yo oyo ya yo azata na 2 ans za wapi oyo yo azana 2 ans za wapi yango na otuna oyo azana 2 ans ata oyo azemi oyo yazemi otosala échographie azapi ngana kofinga mama na yo madoti na suka omoni soki yo kofunda na leta tokokende pièce par pièce contre pièce tango yo kofunda o télécharger ba vidéo nga pe na télécharger ba vidéo na kolakisa batu ndenge na kolakisa kuna la police ndenge yo obanda po yo mtosala vidéo liboso ofinga mwana na nga otie mwana na nga na YouTube ngana ke kotika yo mwasi yebeta guya zemi te oke kofinga mwana na yo soit déjà ransi na yo ba sente na kishisa mobala mwana na te eloko aza longilo kwa ligoro doko kokantie na mwana na Victoria nanga figa famani ngalo na biso te ngala saboti biso to botaka tanto bota ata gradi yo zo finga o misu 5 heures o monte ko sangi kama finga o finga ka misu 5 heures misu 5 heures za defo c'est loko yeli abota mai pe bongo te. Et maintenant, on a eloko ni yo finga biso ezo mona na teti siko. Banda to banda guerre. Yo no sabo na ko organiser te. Lelo penda oleli. Ba yo ba komo bondelo ya mwasi kolela te ko sopa biso. O kolela na yebisa ki yo. O kolela. Poto yo finga kapinga za muninga na hotel. Bongane na ke banga mama madonna yo aveugle wana. Mama na akufa miso ko swa libolo na ete libolo na etonda zelo pa ko amona te mwana sokola obieza te kapinga nga monaka lokola yo finga batunga na ko finga yo na ozela liwa na kufa oyoki na ko zela liwa na kufa oyoki nga na obanga yo te makwakala po ba loba ngo placement o sala be mission ozo silika nzambe tika na seka sifuna sepisa bino ngai oyozo bango finga kapinga o finga ka lobi o kapinga lumba o boyna boye boyna boye mais comme rumeur otozo yoka ke non ezali proche na yo o batunyo so bayebela na ye mo tanga komo na biso yo so tanga komo tangi mais de rumeur ozo bima ke no da proche na yo ne azoki ne koteka yo e pa ya mwasi e bongo ye proche ngo so ka teki nga za tina na ye o a complexe anga afia libabe fille dernière classe afi penda fille moko ya niveau ya trop bas afi mo complexe makasi tana komi na vanda OK donc koloba na ndenge no salingi ayebisi makwakana na cha tumba kuna zolo oui sinizite tungisanga na cha tumba kuna zolo ayebisi makwakana ke
Ismaël Hoffman, que je salue à passant, mon ami, mon privé. Alors, que Ismaël Azamakangunanga. Au moins, moi, c'est la émission Makangu. Azalaka Makangu ya Ismaël. Yenda Azala Makangu ya Ismaël. Et non, Ismaël Azala Makangu na te. Oh, Ismaël, oh, même ça, réputation mon bala badupa. Na mona on dit bolingono na Ismaël et si la te pas lingano ka ba miki. So longwe na baningano basi na ki lesbienne. Olingi ba amike donc wana vi na yo mais na moni isko yo na vi na oko lemba biso mu kolonine to pesa o vi to ya na ona TV yo moko to ndimaka ngo pour la lobi que ça proche na biso c'est que le quoi ça proche c'est que Jérim ta format yo pour les formateurs na biso so wera ngea mama kanda na biso eza Jéri ko betox c'est que Jéri peut mtu a format yo yangona ndekwa mwasi que Dieu te bénisse nzamba peso makasi mingi apesa ko ba mega api mila ko ba mega te ya obenga ya mwasi opesa kayeba makambu ya kofinga biso pengai muninga na bino je vous informe que na kolemba te na kozala toujours makasi na kozana munoko na ngai ya kofinga ndenge makwakala oyebani na basoda na mboko oyo olobi ke ko utiliser proche na ngai nde ba ko levenga moni ndaku nanga mutu moko te ya teva yebi ndaku na ngai mutu moko te ya teva yebi ndaku même ata yebi ndaku na nga mukoloko luko ya po ya lukana likambo okomona porte ndaku te okomona porte lupangu te ngam na lobby lokola bona porte to utiliser ba force mususu maintenant to utiliser ba force spirituelle pona mono ndiye makambo comme kendo ndiye na ndenga spiritualité mais je t'informe makwakala bimisa mwana nga na munoko na yo ça va ngana to suana na mona carte ya kilo boye outil consultation prénatale aux huizemi oboti soki ransi aza mwana no ya solo na mona carte ya kilo na mona carte ya kilo ya yo ya zemi na mona carte ya kilo ya ransi oyo ransi donc je la ba vaccin soki ezate photo zemi monani te en tout cas osana eloko oloba na ngata banele ti lobi soki lila FIFA soki lila FIFA e bemba mama na yo oyoki ndenga fingi nga lobi ke fingi nga ti na 4e génération na en tout cas ma chérie na fingi yo makasi bende yo petit na 4e génération no bibembe na bango ndenga lobi bibembe batata mwasi na nga pe na bibembe batata mwasi na yo na bibembe batata mwasi ya mobali na yo bibembe batata mwasi ya mutu o bokanga mine ba appartement na poto bibembe na ye e bembe ya mama bokilo no soka akufa fois 10 mabele baluse lisusu abandela kokufa e bemba mobali na yo lila afi lila fifi e bemba mobali na yo e bemba mama na yo oyoki nga po loko yo fingi nga pe na fingi yo mutu nyoso ese de panama e bemba mama na yo anima kwa kala e bemba mama mado miso e kufa aveugle na fingi e na nko kaptira joa mission oyo bomba ngo c'est là ton comme na tribunal na grande instance à Gombe comme ça ndenga na fingi yo bo ndeko fingi mo na nga pe na fingi yo ok ngako banga oti nako banga oti tinde mukile okufa na obanga yote pose lokote yo finga abatu makamba bato loba etala kayo makamba bato kota yo benga mubali na nga na Hollande obenga mubali na nga yo zo baniki yo papa ba yebisinga libale kufi yebisanga nga na osala pour yo obenga eto benga ete lokwa yo komaki shisha libala lokwa tango to balana ki na yo mto zalaki pe lokwa tanto okabwa na ye yo nde mto yo okata libana okabwa libana biso yo ndo komaki okomeka avocat na ye to soki avocat na ye makoka na fait gaffe oyoki nga banga ka yote na biso keba na yo mama mobimba keba na yo kende na okoluka no osundola mwana po na Kishasa pe mwana wana Kishasa so la tanda so na ba tanda kuna bovan to na limete ba vanda to bandal kitambo ba commune mo eza quand même bien to kasavubu okenda ko bwaka ba na masina kuna na mapela kote banda ku porte za la mukuse loka fenêtre yo oya na tefo so ganga ngai amakwakala na lataka na bonga na zaboy mwana na Kishasa azuyo zemi pa mobali ba sente mwana akutu diplôme d'état asana ngote okotisa ye na centre moko boye za na masina wana na nini na entrée abattoir pour ça la esthétique pour diplôme d'état za tena mobile la senta qui ese meye banate yo moko zo sala vidéo butu pour YouTube afuta kombongo pour so moyen à refaire nourrir bango na maman na aveugle mado aveugle na ransi elonge kemba lokwa ligoro do ya mobali na mukoko na asa lokwa asa na malnutrition a lokwa likaku moi do ye penande likaku muke koko na wana asa mukebo akonda
konde ka mbunje bima lo mbuma momboya lo mbuma liboto yo finga batu ransi za mutu lo kimbili kuyu lo mikuse wana bazala maboko mikuse bazala boye maboko mikuse yo finga batu yo na eza ko okolela nga autorité morale no so na koti makamno fo lela mondo leli lelo en tout cas je suis dans la joie nazala non lelo bana na sengo motaka na mena suma santé mais nga non mais la castel lelo pe afuna CP la po na ndenge makoka la leli ponga na fini mama do aveugle na CP li pourtant yo finga kapinga biso to de la raté tozaka toujours na sengo mais yo ko kakate problème no yango loko kakate na lela bino fort. Donc voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Donc, merci à tout le monde qui était là pour suivre cette émission. Donc, merci à tous nos abonnés. Et puis, merci à ma patronne, Maman Sarah Kabounji Balobi. Moi, je suis la Mundo. Il m'a dit 2021, il m'a dit ma belle Congo Winner Télévision. Il m'a invité à plasma. En tout cas, il faut piquer à peine. Vraiment, tu comme une souka émission à Bissol Lubana, il y a souka, mais il y a souka, tu n'as dit que non, tu il faut zonga comme ma chérie le balanga ya suke zali batunyo so bo pekisa ngai même ba famille nanga o bo pekisa nga bozela ba famille nanga o bo pekisa ngai na yo kibino na okota su mwana te mais rando internet en tout cas ba famille bozala libanda ya rando internet ndeza boye makwaka lokwa so finga nga na otika ete na bando finga eti na ba rando na makwaka la nde na chiluba toni moya jiba donc ti la to la mukili na tongo siko komi na poko ya mukili na suka na nzombo le soir ya mukili ndenga na tiki makwakala mais lokola na to komi na monsieur YouTube alobite ke na kangi YouTube monsieur Google alobite ke on na kangi Google ngana makwakala jamais to tika na on est des copines jusqu'à la fin du monde ngana ko tika makwakala te soka fingi ngana ko finga yo oza mukolo buzoba na ko lati so buzoba lokola kazaka na ko lati so buzoba lokola kazaka mutu na sa finga na ko finga bo ne mona na ba commenter na finga bino na koki nango na pesi mbote na nga na vie na ngai Anto Mokonzi Kilandani na Italie vie na nga Anto Mokonzi Kilandani vie na nga umela koma na kati ya Italie tala kaka yo vie na nga comité Clay na kati ya Hollande wana penda mutu abundela kai mokonzi na ngambu penda ya na Hollande kuna Pays-Bas donc comité donc yé mutu abunda na la Chine mpanzi wana penda lela mami na ndenga mukete Isabelle grand prêtre mère Motema Didier bambo tene belé Angie Piana fille à classe moi so atanga ebele makasi aosa musala na kitoko abalani na mobile na ye Didier Piana wetu wa mukala bambo tene belé vraiment garçon c'était mal tellement mbalo kumisi ko bazuma tumbati kumisi moto ba muluba akenda matente pa pamba la tina po abota kabana kitoko yango tinda muluba akenda matente pa pamba ya moto sala ebele bambo te vraiment ebele na ba inoso balinganga mingi darling love la canon na motema ya sibu mutombo bambo te na bino vraiment ebele place bozali le couple babota mwana ya kitoko ya pembe mwana roi métus et yango moni ezo boma batu ti le batu bazo kokate kao na kao ezo boma batu vraiment na linga bino mingi mama Saraka Bunji talaka na nga e rosala nga vraiment bien yo bongo na plasma ma bête vraiment yo bongo ka ne ba okumisela ngo ebele vraiment talaka ya plasma et kosala nga bien bo aimer vidéo oyo bo partager vidéo na kati ya Congo Winner mutu o alingi azalananga Facebook nanga d'ailleurs epanza mokili mobimba Siara Mulanga de Jésus so robeti on Facebook au morning ngai plasma ngai yo toko so ano kitoko so lingi mo nanga WhatsApp wana nde tango komena na Facebook soki na monike na sentir que ozali infiltré tende to mimana na WhatsApp nga pesa ni mona na TVT chaîne nanga ezali plasma la patron na News TV so robeti ka plasma la patron na News TV o mona elombe cc robima wana mama cc lombe cc
toto ya tembe moi si ya tembe taka na botama le 20 mai taka na botama le 20 mai jour anniversaire à impère moi ça tembe ya dega nga na botama na tembe na kufa na tembe alors makwaka lokora no bomangati po ba mutu nyonso luka mutu nanga elongo na muninga na obo sangana na yo azana Kishasa a mutu nyonso luka mutu nanga pour ton information atikala kokangati bakufa kabine mina nga bakufa batikanga na bomo na ebiso ke okokangati obosani papa Obi bosani papa oh dode mavumisa Jean Pedro na kati ya Amsterdam antosha numéro bamboteno ebele place ozali Adrien Bakou Stéphanie Mboliko vienanga Michel Diasonama bamboteno ebele antosha numéro vienanga Sefa Mokonzi Solisa Petit nao et ça la bien. Merci beaucoup. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette belle émission, donc voilà, qui commence bien, finit bien. Je dis déjà un grand merci à notre coordonnateur Zuma Touma qui était derrière le caméra. Et puis, j'ai dit encore un grand merci à ma patronne, maman Sarah Kabunji, babi, moi, ça, les kingo, la mouinou, au tali, moi, ce komissi, nzambe, aïe, 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 ma maman chérie, je vous aime bien. Et puis, salon Selino, et Paiwapi, famille Mobimaya, Sarah Kabunji, bakena, qu'on sait faire belle, qu'on sait faire coiffer, donc voilà. Oh, nyon, soit ligné, qu'on sait faire coiffer, aligné, abimakitoko, donc, à Kenena, salon Selino, et ça, là, vraiment bien, vraiment, je dis un grand merci à tous nos abonnés qui nous a donné confiance. Donc, restez toujours branchés sur notre chaîne Congo Winner Télévision. Vous ne serez pas de se passer des news pareilles, ça se passe toujours sur Congo Winner Télévision. Moi et vous, on se retrouve très prochainement. Bye.